Lokola mwana azotungisa yo ngai ntango na bande kobota bana na ngai na bande osala genie nazwi mbeli natie na se ya mwana awa na mokongo na ye natie na se ya mokongo ya mwana kote nyonso nakokenda ata kutu naketeka na ngai ata kutu nazosala mosala na nga mwana kaka ndenge alalaki ndenge natiaki ye simba na mutu ya mwana boye mutu ya mwana nyonso donc pasuki ntango tosali bongo mbala moko okende na eglise balobi ke mwana ça ne va pas déjà si bayibi ye déjà mutu na oyo source ya malera mwana eza mbeli wana mama wana soki alakisaki mbeli te mwana opembela komi na eta oyo te mama wana soki azwaki mbeli na ye te aya kokotisa na mopanzi ya mwana apembela kufi te parceke mwana abeli te yango ezalaki na position oyo yaki na position boye yaki na position oyo ayebiseke mwana po atika kolela zwa mbeli otia ye na mutu ese ata yo moko mbeli oyo apia bakataka fumba yo kende otia mwana na mutu intention nini wana kindoki makamba ko bouger esili kaka na portable na yo oza na Google Play Store oza na Apple Store allez okosala nini o télécharger na kati ya portable na yo o télécharger application mobile ya tap sound donc TAP SAND allez niata toleka okoti ba coordonnées bancaires na yo otindi mongo na yo na Congo sans frais bandeko tala ba chance oh frais d'envoi exact sans frais d'envoi bato baza na Congo bakozwango bongo na Orange Money to bakoki kozwango na Airtel Money bazwi yango mbala moko na Congo 100 000 tala nzambe nga sala. Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Oridezo Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec de chambres de luxe, supérieures et exclusives, répondant aux normes internationales, Oridezo est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Oridezo Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi, pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Oridezo, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique, Oridezo met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Oridezo, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Oridezo est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Oridezo Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Eza mama moboye todefela mapa ayaki kopesa mapa na mboka ya ngai sikoyo mwana abande
kobela te nini mpona kamwa kolelalela kaka mo banzube ka ndenge ezala kaka na libumu sikoyo malandu aye kopesa ngai mapa po tomelela ti po topesa mpe mbongo na ye akitisi base na ye place wana ngai na bando kata bikalaka sa place wana mwana na ngai nalalisaki na base awa avandaki na base alalaki sikoyo ntango nasilisi kopona mapa mbala moko nga nayebise nga lobi malandu nakezwa mbongo na shambo mpona ya kopesa yo mwana tikali awa mbala moko nakota na shambo nakezwa mbongo boye naya boye aye koyebisa ngai boye ke mpona mwana azotungisa yo ngai ntango na bande kobota bana na ngai na bande osala genie nazwi mbeli natie na se ya mwana awa na mukongo na ye natie na se ya mukongo mwana kote nyonso nakokende ata kutu naketeka na ngai ata kutu nazosala mosala na nga mwana kaka ndenge alalaki ndenge natiaki ye na se mama wana azwaki mbeli nga alobi nga nayebi na ngai te azwi mbeli na mesa aye kokota awa ka lokola aza mokolo alakisi nga kolakisa tanto ekosalema kaka bongo po mwana azwaki kimia po ngai nasala mosala ntango atiaki mbeli mwana mpe alalaki na ye alali ndakosokola kutu ya moi nasokolaka ye antuka aderangeaki te ana yebi mpe kaka ndenge atiaki mbeli mpe esimbi nango alali sikoyo ntango tosali bongo ye papa na bango natalaka boye miniti mwana agangi makasi bango bazalaki na bakamarade na bango na nsima kuna babandaki kovanda mobali na ngai bazalaki na bakamarade na ye kuna nga sikoyo ntango makambo wana ebande kosalema ye azalaki te tozalaki biso mibale mbala moko ati nagangi bayoki nga nde nagangi ndalobi bafisi ya kotiala mwana ndenge akomi kopema baye batala mwana boye mwana akomi kopema bango akomi kopema bango ye papa na ngai alobi boye ke tanto eza banzuya tozwi mpe banzuya bakisa banzuya tomandi komelisa ye mpe mwana avandi na ye kimia ntango avandi kimia tokomi 19h mpona sokola mwana mbala moko nadindisa mwana boye na kati gangi lisu makasi gangi makasi boye mbala moko aleti mwana akomi kopema mbangu basimba na mutu wa mwana boye mutu wa mwana nyonso donc epasuki aletango tosali bongo mbala moko okende na eglise balobi ke mwana ça ne va pas déjà si bayibi ye déjà mutuna oyo oyo aza mwana na ngai donc naza na baregret ebele bon mpona kozwa décision ya likambo nga mpe naza na oyo bapara na ngai naza mpe na bafamille na ngai basangana tokosangana na bango toyeba oyo tokoki kosala na acte oyo mama asali mpona mwana na ngai mpe azalaki kobela te eloko ezoprouve na par mesure d'enquête nakoki koloba boye yaka mene fa kopesa biso mapa awa lekaka mais lobi vi ke ye ayaki na plan na ye biso tozalaki baveugle toyebaki mpe te aye awa non auparavant nanu akomaki awa te mais asukaki nanu kuna mwasi na ngai alongwa na ndako atika bebe akende kozwela mapa na ndako na lupango ya bavoisin nga lere nayoki bongo nazwaki temps ya kotelema na porte nabengi mama Landu est-ce que yo obosani ke mwasi na ngai aza ya kobota na ndako na bebe ça va papa nazoya akamati nzela aye awa lere akomi awa akitisi mapa na ye wana mama aponi mapa maloba na ye ezalaki nini mama soki nazobenga ata na mosika fo koyaka soki omoni ke mwana na nsima na yo soki odeplace mwana derangeaka alors fo kozwaka mbeli otia na se ya nzoto ya mwana na mutu otie ndambo eleki na mutu ndambo eleki na mokongo po mwana azala na kimia atika yo libre ngai mpe nazwaki yango par léger donc nanotaki yango malamu te nalekisi yango kaka bongo
ezalaki aveuglement. Ezalaki aveuglement comment parce que ngai naza dictateur ndako na ngai. Na yoki na ngai likambo or que likambo ezalaki ya mabe na ziongo par hasard, par hasard. Bon, finalement moi na donc na journée il likaki sous malamu te. Bien que nga na bimaki kozonga na ngai moi si na ngai oyo mwana liboso te. Mais azui aveuglement mémoire na ye salisu malamu te na sens que asokoli mwana te na moyo elekaki na lobby. 8 tongo atikala ko sokola mwana te. Bon, par conscience na raisonner mingi na ko comprendre que ezalaki aveuglement ba bouquet courage donc azalaki pena par terre. Bref, voilà l'air nga na ye na la musi mama osali boye ndenge nini mais mwana banda tongo na moyo wuto leka lelo mwana sokoli ete te ale sokola mwana mama azu courage azu bassin atie mwana sokoli le même jour na lobby wana kaka mwana akati nga nazalaki na telefone natalaki air tokendeki pe dispensaire et pas petit frère na nga ya docteur observer mwana amoni ke non mwana azana na fièvre te mais lokola molimo elobi ke azana fièvre ya kati donc source ya malera mwana eza mbeli wana mama wana soka lakisaki mbeli te mwana opembela communauté oyo te mama wana soka zwaki mbeli na ye te aya kokotisa na mopanzi ya mwana pembela kufi te parce que mwana beli te nayebi te banda ba mama na biso babotama ti bakoli masolo oyo bazolobelake batiaka mbeli ngai bon nandimaki na ngai yango te parce que namonaki na ngai oza baventure animation dans l'ensemble voilà na ka oyo nasengi pena l'état asala musala oyo esengeli asala parce que acte oyo eza mabe siko na koloba boni parce que mwana na ngai abelaki te deke mama wana komi na ndako na ngai akoti achembeli mwasi na ngai pe oyo libota liboso te ngai naza koka mwana evenement one esalami boye soki ezali mpa na biso ekesama boye te tomoni bana tonton babenga biso mwana kufi eputa lebisaki na baya na ye tokamwe toya kokuta boyo mbeli mama natiaki mbeli na se ndenge mwana atia mwana mbeli po asalaka misala mwana alelaka te mbeli yango ezalaki na position oyo yaki na position boye yaki na position oyo leta asala mosala na ye po oyo aza koko na ngai mwana boye vraiment so azala nani ake perti boye mwana mobali mpe boye papa mama oyo malandu ayakodebisaka mapa asalaka nduna na njimbu ya seri azala bala moyo bamambi bakuti bamagi na libulu ya zelu mama anadebisaka mapa ntango ayakoduluka mbongo mpe moninga mpo mama wana utobota sika ayakozwa mbongo mama wana ayebisake mwana abela ndenge mwana abela lobi abela nini oyo azolelalela abinde mwana azolela bambeli tangwana te nayebi te mbeli wana po esisa maladi nini leta na biso encore ayeba makambo te ntango komona boye bakopesa bakokanga mama oyo amonaka bakosele makambo biso batela biso mbeli wana toka esisa maladi nini papa to omoni biso awa toye kotala ebembe omalandu abomi mwana bato ayekodefisaka balocataire bekokotela bango sika bayebi makambo malandu te malandu ayekodefisaka bango mapa kodefisa bango mapa nzoka ayuyaka ne miso ya mwana na bango bebe ayekokuta mwana azolela ayebisi kolo mwana pesa ngai mbeli natia mwana biso nde tobandeki kobota ezalaki tosalaka kondo kosala boye soki ozwi mbeli otie na se ya mwana kolala nzoka ndenge atiaki mbeli wana mwana bato miniti kotanga nzela mutu epasuki ye basimba mwana boye mwana akufi afutaki ye aplisi mama za misu mai so ekuteleki na ngai shiri engosala mabongo te mpo mama zali zoba papa
ya liboso na mama o aza zoba ya libota liboso te ya libota soki ya 4e balobaka bie soki oboti mwana liboka efongola mwana mutu kisengele efongola mwana mutu boko mpona nini te yo mama ozwa mayele tozwa mbeli okesala mwana yo mwana bebe kwalala ena sarte ata obiye ndoki anga vutaki ye mama na pasa mayele koka te aza zoba kamunoko aza mayele te anvutima avo ezwa yo po yo mona ozala zoba mwana mutie kutu bafade kutu babota bana bango so ozi mwana oloba nezwa mbeli ta ye ayosa te ayebi teke mbeli esine mabe ayebi teke mbeli esine mabe mama na ama mama oyo bamama na biso ya Kongo oyo bakosi ye zwa mbeli tia na moto ya mwana mwana oyo boti na pasi ozwi ye na pasi oyungani mwana yango lisusu oyo akotiele mbeli azwi mbeli asongi atieli mwana na motu ayebiseke mwana mpo atika kolela zwa mbeli otia ye na motu ese ata yo moko mbeli oyo apia bakataka fumba yo kendo tia mwana na motu intention nini wana kindoki akende kanya makasi se akende bilanga Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Founou n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que le pont reliant le camp Bien-Aimé à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Mohungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.